Oui, la richesse, c'est l'eau et salaire, bimsabo et nzambe. Et mi kapena au dosé, c'est pas bien. Ah, si nous avons le père Grino, tapé Nanyot. Nanyot. Vide le bien en baroumé là, ma cassie. Au yoga, on te carine, le bien, on a vie. Baroumé là, ma casse. Sur la plupart, il y a des artistes. Au batikali ya basi balinga robala te bamsu ba oki ba 45 ans ba 46 ans makalunga pa balaki koto to kompena sérieux makalunga pa balaki na tani na momani na âge nini ozo comprendre baba za ramon OK tozala ba artiste oyo soko talier boy ata sala rané mabe mo comprendre ngote mais za la mususu soko talier boy na internet o talabi o penako a pas non théâtralisé neti banani so loko la richesse alobaki wana pour mon amenage Mouto est touché ma carte côté tina di côte à côte et ça Gabriel parce que Gabriel n'a pas théâtre mais mon a fort qu'il y a danger mais rien à bateau ba danger le Gabriel ba aller artiste ba zo kufa pauvre pour ba mon na batamité mais qui tout tous un exemple non il y a richesse à l'obiga que ba artiste ba la so ba silisi ba keko lala na bango po bango ba lala na bango ba grinota na ninga ba jouer ba bon ba gritona na ninga ba jet oh mokili eza nzambe totika mokili etambola ndenge ezotambola bandeko baponi nzela ya homosexuel na bandeko baponi nzela ya nzambe biso nsuka tovivre na mokili me bayeba ke même bible yango mo ozokondane yango tokomprendre ke bavie wana baokaba mpona makambo boye mpona makambo biso toyebani te toya boye na monde après toyebaki oyo aza boye oyo azalaka boye oyo abandaki kosala yango masala ya lisu te oyo asalaka yango oyo ti lelo akontinue yango biso toyebi ya lokwa marka oyo aza charge à faire egola olobeli faire egola mabe ya ye mpe aexplike yo ezalaki soki na temps moko boye oyo tobandaki kosala yango oyo esengaki tosala yango mais pour le moment eza esu bongo te parce que ndenge tozokendele makambo na ndenge sere na biso azomemela makambo ezosalama mpe na normal te quoi makambo ezosalama normal te et tozotourne toujours en rond on moni tomeki no moko deuxième mais rien n'empêche tobwakile baflaire na mama malamu azosala non na mama mabe chaîne YouTube ONG7 Barbie ONG7 chaîne Yassika ONG7 TV ONG7 TV ah bon ma film est bien ma gars bien idée professionnelle chaîne du nouveau pas comme des autres quoi balobi awande place makambo ezali télévisuel à toutes et à tous vous qui êtes abonnés de l'ONG7 télévision en tout cas le plaisir est vraiment pour moi de savoir que vous êtes tellement très nombreux en train de nous suivre bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre moi c'est votre Isaac Louchikou toujours à la présentation et je dis comme ça un grand merci à Papa Jano Kachala le coordonnateur principal et aussi dire un grand merci à Chikito Bangou Moufunuku à Paris je vois aussi Guillaume Tingani les concurrents Jonathan Outala de King Royal Aigle Mobutu Boda tellement ébélé bateau Bosouten Arabiso et aussi à Descens Mojali ici donc comme je vous avais promis hier aujourd'hui je suis avec mon confrère en même temps mon grand frère aussi Zini Kumbi na biteskoye no benga ba charge ya Kari no benga nani warrior to nani bon to découvrir encore une émission ensemble et longona Zini Kumbi bonjour Isaac bonjour na internaute tout bazota la biso à travers le monde merci beaucoup na ba et tout balinga Zini Kumbi na mon papa very merci encore une fois na Gladys Ngoya Aigle Jaune Gladys Ngoya merci beaucoup na ma maman chérie maman Jenny Kassai parce qu'elle a la convalescence donc maman Jenny Kassai merci pour tout et merci beaucoup na tout bolinga Zini Kumbi Tobo Sanité Maïbadio et maman Bokilo et merci beaucoup hein tout balinga quoi voilà Zini Kumbi potoko t'en habites déjà période où c'est vrai que tu es convalescent mais par rapport à maman les capé na mboka mo ba couvre-feu ba confinement si tu as un mot à dire par rapport à la maladie plutôt coronavirus est-ce que tu as un mot à adresser na bande gognos voilà merci beaucoup Isaac parce que moi que biso toi ba toza ba endroit ya Tchango parce que so ba otanga ba journaliste ba na Tchango ti lona na Tchango et puis donc to bundela surtout Tchango donc et puis notable lisu ya Njili banda quartier 13 toza na mo ba groupe ya Batu auto kambara donc maladie existe coronavirus c'est ça mais auto sengara la président de la République papa na biso Fachi
béton parce que les attanae à méganon revoir moi mon parce que les lotis bakani ba bar wana les ana bande ko belé balé ça ba famille ba na ba bar les ana bande ko belé o bateka makasu bazo vivre na mbongo wana les ana ba mamu bateka maboke liboso wana les ana ba jeune fille ba serveur biso o to benga ba servante bana na ba boîte ba foutela ba ndaku donc tant au président de la République azo sala pour na maladie c'est bien pour na biso mais plutôt biso ka to milenge là to la takashne moi 1 mètre mais ko kanga ba biloko na des opesa moi parce que vu conjoncture ya mboka biso sto yebi yango na biso laisse tomber et là ndeko mususu ola mukana tongo boye atali pas 200 francs en hôtel donc on a olo ba yango wana quoi. Voilà, il s'appelle Zini Kumbian, papa Very, donc comprenez tout côté déjà na sujet émission na biso Zini Kumbi, bate belé baota la biso na minute boy bate Zini a toujours chargé à Karine Mokonzi, to Zini parce que dans certaines émissions, c'est comme si tu ne parles plus de Karine Mokonzi. Merci beaucoup pour la question donc Ouni Lelo internet dengezo tambola. Karine c'est notre sœur, à la sœur nanga congolais des pères et des mères au Migolo to bete la masolo. Donc tant lobby charge c'est bien. To boya ngote parce que ça qui slogan. Les a au bat bakantate ça qui slogan ça veut dire et alors là Roger Ngano charge à JBMpiana. Même si on a éclairci bateau et dit badi à charge à fali pour pas donc bateau tout bazala pemi na ba artiste baza ba charge ça veut dire quoi et alors marque où ça charge à faire rigola au lobé li faire rigola mabe ya yep à expliquer ils a qu'on a tant moro boye au to bande ko sala ngo esenga ki to sala ngo mais pour le moment ça sous bon parce que ndenge to so kendele makamu na ndenge ser na biso zo memina makamu makambo zo sala mabe na normalité quoi makambo zo sala ma normalité et toujours tourner toujours en rond et on moni to meki no mo deuxième rien n'empêche to bois qu'il est ba flair na maman la moi zo sala non na maman mabe parce que mon nyo so ala rapé na mabe na muta scène na mogila te même yo isa ko za mabe na Karine Mokonzi pa na mabe na donc mon amtana mabe ne mais mabe ndis ko leke belete mala mundi za ra moi belé pour so mabe leke belé folem su kolo tata nzambe pa o sepe na hote quoi lui étant hôtel mais la mabe et leke belete c'est comme si ou reconnaître côté musu que Karine Mokonzi za na mabe belé tu es tout à la bi mon amtana mabe na yo ga si DJ ninga telemi wana to na salon mbongati Aristote mbonga DJ za wana ti comprendre king pe wana za wana donc mon amtana mabe na mon amtana mabe mais mabe ndele belete yo ndesko oye parce que Karine sala mabe belé to sala mabe muke pour moi kala vraiment nga moi kala mais beaucoup mana rappel o to na yo so bodio to sola ti to sola normal kitoko parce que ndengolo baka bosola kitoko wana to mona biso nyonso ngai na yo na bande ko nyonso batala ka biso Karine Mokonzi to publier vidéo mo ya Karine à moitié nuit to loba c'est pas forcément moitié nuit mais nuit vraiment parce que poitrine na ezaki libanda et puis yemo lisusu to sa vidéo bino bo pesa nga ba courage bo kansi na kufeli to nini Zini Kumbi ko analyser le ko yo mo de l'opinion sorti yo mo de l'opinion netinga na badati netinga mais boya ko télécharger ngo parce que na o mona nzota ndeko na ngate za lwa to sala inceste ngona mutakala ndeko na na boya ko fongola ngo mais yo mo de l'opinion so que bo pese encouragement mais akufite donc Karine déjà za Karine asa dana mamno sala ay moi bi pourquoi sala ngo ming le 27 novembre Paris la Défense Quatraco Raman Nikolo Komikuna Olobi Mikolo ko mikolo la artiste nyo soti okete mikolo na lobele mingi fali pour pas mikolo na lobele faire rigola nga lobela bango tout nga na déontologie journalistique yana makila est-ce nga pena artiste mo ko kumba na lobela rae jamais le 27 novembre Paris Arena na ebisio suka na concert à Planète Koffi Olomide Quatraco Raman boyo yoka de Gino on comprend de Gino Tilelo na ba iki ya bino tubo yoka parce que yenda numéro 1 musique congolaise Quatraco Raman Dobolo King prêtre na biso ko saranate ye na biso likolo au niveau souka. Mais ok, mes questions, on a vu vraiment réponse en étant journaliste. Voilà. Tout le monde lit famille, Yona Karine Mokonzi, en étant journaliste, de voir certaines choses, Babilo Kouano, les Kagawana, Yo mon réseau salon n'engeni.
Bilo ni. Ba bilo ba sexta, ba vidéo bien que to message na biso na ngo déjà. Te o moni siko lelo foi ba ke monde ezo tambola na monde est tambola na double clic. Voilà. Donc monde eza koto satanique na koto ya nzambe. Oyebi ke lelo so tali bandeko na biso ebele mingi ya télévision balingi pena nzambe te. 600% bandeko ya télévision, ba journaliste, ba musicien, voire même bato embela nkolo. Ebele balingi nzambe te, balingi ka mbangu. Comprendre balingi mbangu. Donc biso lo barake, ba kobona ba rena ba wela fromage. Biso to na système à FOPEX sur les chemins longs tranquillement on avance. Malembe to ko mama tembele to lia mongolo nzamba pièce so to lié. Toi apprécier te mais toi la après. Comprendre maïle épée pour la rater. Papa n'a besoin d'inzenga soit pouvoir sona agénine. Comprendre. Vient so wendo kolon soy. Azwa makambuso na agénine. Donc nzamba yebi muruni na oboma. Même yo Isaac conseil pe na pesa mandeko. Ba frère o bazoya. Omoni ezo sala pasi. Ovanda na ndako boy batindelo vidéo ya ndeko na mobali bazola la epa ya ndeko na yo mobali. C'est triste. Déjà otala so mobali. Alanda soso mobilité mbwa mobile alanda mbwa mobilité nyama kuto esala te mais pourquoi ba to esala to bani nzala ki sasa pasi kindoki kisi tonine et peut-être monsieur ezaka watala na mona azini kumbia sara benga pe fona ko malora azini oyebi déjà ngolanda ngani ngala na mutuka te nga tambola makona tambola na moto olanda nini moto olanda nini mayele eza auto soit na classe na auto botama nango donc loko to tamona na se ya makolo ya nkolo to ko isa bendela Jésus Christ de Nazareth te luvuno ngana na ba vie belé na ko bando tanga pe ba komona bango ebele o ba kota ba jewana comprendre comment beno bengi boye akabelo te po ebige yo ba jano sala angote vige to yo comprendre to benga isute to comprendre ke ba viona ba okaba pona mambo boye biso to yebanite to aboye na monde après to yebake o ya za boye o azala boye o ya banda ko sala ngoma sala lisute o ya sala ngo o ti lelo continue ngo biso to yebi mais muna mutazo sala vie na tata nzambe kanda o seka Isaac papa véribi et c'est ngozana eza raposa ka muta vérité ouais ce qu'on ngwa ka muta vérité bo kuteni penanga mutu moto ko pesa pe vérité ba tout ba comprendre te nga sikoyo vérité na ngala lobango Nabama CC. Tu vois, mon fils est là. Il s'appelle Owen Kumbi, l'héritier du trône. Moni a toujours payé na papa. Le problème est ça que bandeko oyo bazo kanisa ke. Obi ngende to vandi boina caméra comme ni nani? Jonathan Kazadi. Le roi vient na biso Sam Kazadi. Masa na Sam Kazadi. Vient ngai Sandra Kazadi na miki. Jonathan Kazadi ninga zana na yo Isaac nanga zini kumbi na DJ ninga vandi wana teto chena weni mupanzi mutakoma 2100 te nana oma 2100 mokile za nzambe to tika mokile tamula ningezo tambola bandeko baponi nzela ya homosexuel na bandeko baponi nzela ya nzambe biso nsuka to vivre na mokile mais bayeba ke même bible yango mozo condamner yango noko momi chéri moi si ni tinga mona ngaba so za moi poitrine moi poitrine vimba laisse tomber my god Owen est là. Voilà, donc moi aussi j'ai sali Owen Koumi, l'héritier du trône petit moire, on a succès dans nengo saranate. Ba te belende ba mona gaete. Si go le problème ezage, moni bana biso bara bana biso. Lobi nzambe pa ko zo nga metango ebida Owen Koumi lobi so na promo sungai. Ya mo ida to chaka bana ba bango déjà, ozo comprendre non voilà. Voilà, et par rapport à Koloba noka on attend Koloba banore belé pe to sala na bango cop moko et belé ba comment na bandenge mo wana sko yona sekaki. Est-ce que tu rosa je mo boyo et débat to bota biso? Génine, ya otanga ba komona ba. Te otanga te. Tout expliquer ga ba to ba comprendre. Oh mais ça voilà, nga skonde na boye yo otanga te. Nga na otanga. Te. Sigoyo wana eza moi passe parce que obomela bango copt. Wana sigoyo eza moi passe obomela bango copt neti master mo to zaina avant-hier. Ya zala ba kota ba kasavubu.
nakende otala ya ibisanga ya bina fo solo la yo banda TV kala banini ya ozwa carte azarabi tana kasavubu ala ya funa solo la ya fungula ngako ya kando ala no bogard bo lala non lala no comprendre ngesi na comprendre na ngai eze nogo iya moi ça la vidéo ba nogo so pas boulté biso skoyo toi ba ni herbivore jusqu'à l'infini jusqu'à ma mort. Voilà. Ni herbivore. Voilà. Zili Koumi, papa, very, en tout cas. Il y a un peu de savon boutozon il y a l'issonné moi si matos sur là vraiment ce qui est important et tout ça vraiment dans ma tanga na mboka business to yebi on avait perdu d'abord maman Chako qui est l'artiste et comédienne ya monene ne na mboka na biso et récemment tout fait là cardinal Mosengo yekuto betango moi si matanga maman Chako ezobi mateti lelo ponani voilà moni lelo bah artiste il faut bazala ini moi biso ba journaliste rare journaliste ça couvre pas les cotisations voilà Evelyne Camo Lopez tout ce qui est to belé la guitare Charlie Prince ça on a to belé la guitare biso dans ba comité ba gêner botala tala ba Kimana Nadej Kimana to zena ba Gisèle Fouyi to zena ba Frigini Manganga na comité wana au senti benenge Evelyne Makunda magi kitoko ozo comprendre mais to kende kota ya Dadi di Kambala j'ai des larmes aux yeux on comprend pas to ba mbongo ina famille Dadi mais ba sala ba aventure so ko tali ba journaliste ba kufa kana kincha so senti benenge mo di mate za papa ba artiste mais bo ba na succès ko le gabiso oyebi bango succès ti pas bana mikie mais artiste bazo kufa pauvre pour bango mona no batamité mais kito tous on exemple non il y a Duchesse à lobiga ke ba artiste ba la so ba silisi ba keko lala na bango po bango ba lala na bango ba grinota na ndinga ba jouer ba bon ba grinota na ndinga ba jet oh bango za na ndinga ba jet parce que ba ndeni tous on exemple le rôle là bon tu n'as pas exemple mon typique hein nga par exemple na Octavie beaucoup pour Octavie par comédienne mo tanga comédienne mo ya munina mo na loi na humilier quoi et voilà tant ba ça la théâtre ba vidé et zalara Octavie bi yo nga mina no na grinoter na bona nga ya sai na bona nga on ba kinda na bona nga na dina nga te ba kinda ga bongo papa tu no je si lande ni to mila bière to bi nga bona grinoter ba kinda na ninga ba jeme mo grinoter so loko la Duchesse alobaki wana pour mon amenage muto est touché ma carte côté tina bi côte à côte eza Gabriel parce que Gabriel na ninga théâtre mi mona fort que y a danger mais y a na bato ba danger ko le Gabriel ba aller toujours être le roi ba dinana mais si on ne peut pas autant dinana c'est comme si clic moi salami tout a dinana na sœur na biso sila na sœur na biso mususu akenda pe ki ngakati mo trop wana belle vie kanza voilà donc la Duchesse on irait épargner ki bango nenga épargner ki bango pe ba côté yango ba ndeko wana tout ba Gabriel surtout voir même maman Kalunga na peut-être sur la vidéo mo ya Hans Luzolo alobi mama Kalunga est-ce que nana grenotaille mama Kalunga ana promis ya beauté na biloba loba ils a déjà injure mon boy oyo il faut eba pourquoi Hans alobi ango parce que léon a minute to ebité est-ce que Hans va retourner sur na Gabriel est-ce que Duchesse va retourner na Gabriel est-ce que Duchesse va retourner sur na Kalunga ozomona sko place ba comédie ba opanzana yango ti le maman Chako zobimate parce que ba mono ba aventurier bango mono ba keto parce que lelo ezana vent moro ya ba comédien o lelo ba bebisi la biso bana neto wena kota YouTube lelo soke vent wana ya ba comédien wana bazo sala ba biloko na bango mombo ina ki impolitesse bêtise ezana kati ya kosakana te oyebi ba biloko wana soko koto sentiment vent wana mais soko suis bandeko même ça ça lo ba kiango mais soko suis bandeko ba yaka liboso o senti que ba gag ba no salama gag moko éducatif lelo au monde la plupart ya ba comédienne na kati ya ba scène ba biloko ya mikuse balaksaka ba bassin tozoye baté et comme théâtre sexologue tout théâtre nini parce que lelo kota la bande ko na biso nde ba osala musala ba osala ngomabe lelo soko tali bande ko mususu na ndenge ya ba gag soko ju ba gag 100% ya ba gag 80% ya gag ezaka qui impolitesse bêtise na bêtise
Ozo comprendre. Il y a un monde qui peut dire qu'on a vu ce belé à la chroniqueuse. Bah téléméli bah toi théâtre. Est-ce que ça la mate pour balouka ma balle na poto to? Déjà mon balo a se respectera, mon balo a zadine. A rolinga film ou exposant zoto tout le temps internet, tout le temps parce qu'il y a des bazans na mi bali 5 6 7 8. Ozo comprendre. Mutu oh mais nazo suma mbasolo yo ka singane na aboye. Yo ka ni singane na aboye. Ngape na ni na aboye na mbongo na ngaboye, mbongo na ngebele na ko bala film ya théâtre atika mi pende tout le temps. Tozala ba artiste oyo soko talier boye. Ata sala rane mabe. Mo comprendre ngote. Mais za na mususu soko talier boye na internet o talavi o penago a pas non théâtre lisezi. Neti banani. Basé belé. Oboyo yebi bango te basé nana to kotanga kombo te pona ko fula mutu. Biso toza ba ta vérité. Voilà. Soki ba benga nga veri ngana ko sarati. Mambo na olo ba ndeko ba otalanga ba omona. Soko tali ba ndeko belé ya théâtre. O mona penege donc eloko awa ata ba biba nigérien yango. Gaga ya mukyoka robe ça sous vêtement la carte. Azo denda pour caméra ils ont filmé puis ba caméraman on ba kindara na sima. Voilà. Vipe ba ndeko na biso musu ba na poto ba vina musu musu ba na poto ba doka na bango. Tango otala bon petit au fond na landele. Aolia na Suisse, aolia na France, aolia na Belgique pour ça ba fille à théâtre. Et là on paye ninga na le solo on trop la mère wen. Obi ke lo 600% ba fille à théâtre. Les lois ça na 40% ba bala. Pe mi ba na ba tiki ça ba théâtre. Neti banani wana susu. Domaza balat. Yo kare. Yo kare te domaze. Na tengelo kana domaze. Parce que la plupart ya ba artistes ou ba tikali ya bas balinga ko balate. Ba msu ba oki ba 45 ans ba 46 ans. Makalunga pa balaki. Koto to kompe na sérieux makalunga pa balaki. Makalunga pa balaki na tani na momani na âge nini. Ozo comprendre. Ba za vraiment OK. Pour mes athées, si vous avez un artiste, vous avez un artiste, vous avez un chaîne 6, mais ok 45 à ligo balata ligo botate l'autre, qui moi si les arabes. Et peut-être on peut les balles en jouer. Bango baboya go bala parce que soka bali et go bomele cop. Bango balinga go sola na téléphone bo 2h d'ita 3h d'ita mobala até. Soka bali et bomele cop. Mais ce que yo biso ba africain et c'est on a biso ya rabana. Boti ko betela ma solo bolwana ngo biso na poto akuta to boti to normal non biso esengona biso za bana mema bana parce que tioza wana ba botaka yo liko bota te point mais oui que likambango ya la duchesse ça fait parler tout le monde maman kalunga na vidéo ka wana o totala ki wana abi yazolo ba biso to sala ba kindumba isoka lingina loba makambo ya saki na ngola tant to kindaki et rimer quelque chose ba te belé ba kanisi que la duchesse pas ça la qui pédé à solo bon omoni na bisa ki OK to na banene bandi na so que na nde toza bina mokili to na deux puissances toza na deux force négative na force positive donc toza na satan na to na nzambe la duchesse ça la qui pédé ou pas yé muto yebi o comprendre biso siko le roi to pona nzela nkolo toza la wana pose ata yo izaki so bandiki pédé bomba na te muto ko souhaiter bomba na mo ya yana ba publier kiti ba no lo bani déjà que a pédé wanga na ba tune même les émissions no tuna ngana ko sabilo ko na tenga na mona nzambe mais fait des fins ba kotise pena nini liboka zeta liboka pena aganga ozo ko yango moni ba fille belé ba otula bazo tigela biso ba charge wana ba charge bazo tigela biso parce que lelo il faut il faut ba fille wana bazo boya bango il faut oluko benga ta bango ba ya peme no solisaka bango lo na bango ta susa mibali comment bro tikara basi kitoko bongo bozo ke ndako lingana bino mibali so charge na bazo tigela biso hein bazo tigela biso c'est pas bien et voilà ce qui fait encore mal la duchesse a reconnu peut-être que asa ki mabe asa li vidéo et loko siko bimisi la duchesse toro yango wana loko bimisi la duchesse mwana muke yango loko bimisi la duchesse sans esprit yango wana yo so mona pasteur a te une église alobi ke o ndeko bongwana tika masumu zalabo puis na suka ngo esa suba to ateyaki no bolimisani na esa no botika masumu non la duchesse osimbisinga touche faut un esprit
N'engo bête la vérité. Vérité sa vérité la duchesse. Ba te belé ba moni au taureau. Ngama sa moi benga na te voix mais la duchesse taureau bon. Les moussous soit sur pression au saranate. A ota la pour boire qu'elle déjà ba big koto tanti linda koto nada et puis elle troublé. Pour kalunga mtoloba ngoti. Mais si ko ba te belé ba benga la duchesse taureau pourquoi sengi pardon? Oh senga pardon ni parce qu'ils ala bongo. Ils ala bongo so ba silisi théâtre ba ki ngala kotengo ba to ba grinota o ba grinota ba si. Yango ne plateau na posa nango. Te biso ko to tanga ba kombo te poso tangi ba kombo bongo et comment net po ya mama sala belé ba sala ba théâtre. On comprend? Basé belé ba sala ba théâtre ba leader. To ba mono ba grinota mais to tanga ngote ba masa ba osilika. Ça ce que lo mo boy ah pour ngabe na auto mo nango ba publier ki yango pe na ba publier ba bi e bakata na sœur na biso na mususu nani Teresia Dudu Soupa leka bango balobi bongo bo Dudu Soupa mobaliti ba sœur de ba na posa nango ba sœur AGD okini ba na posa nango c'est normal Dudu mo makasiti ils a problème itin mais nani septième bagarre par le bail qui ndeza boy bango tout ba doa ye malheureusement sambela tika donc à part non ma grinoter bango nyon sona la plupart ba nango ba lesbienne to yebi comprendre to yebi na so ba nango ba lesbienne ba doa mais sikoyo ya on a zo ebiso ke mokili onde tozo kendelango il faut zala nerf dire et puis mutumo benga Jonathan Utala de King Mobutu ebisinga bi Gabriel nani ebakata azoloba loba na la duchesse mamolobi abosani tang ba welela Jorvina mama top neti comment na mode na bango o ba welela Jorvina mama top c'est yo yebi mambo ebele oyebi ke isaka mambo ebele on ngatikela ba ber kasi nani openani asi luzolo pe agrinota pe nani oti nani ona ya aspena photo mama nani agrinota est trop mama vidéo le benana ba rumela makasi nani oyo onte Karine lobi on a via ba rumela makasi kuna bena basala abo ebi la duchesse lo esali bimisa bo na nzambe et mi kapena ko doser c'est pas bien o de abi la duchesse peut tant outra po to ya raboé ye pas rose ba fille à théâtre surtout ba ye sika ba yebi non ta grino ta bango donc maman ya compliqué ça raboé ka biso ne ba journaliste maman na to sala à terre apparemment netika ba journaliste pe ka netika bo sala ngo pona o ka pe lisolo mo boezini kumi netika ka sala elo mo bo pa non tanga ko mona ye Zano les. Et c'est l'autre. C'est l'autre. Il y a solo. Et au salé l'autre, t'es un goût bien. Oboya tout temps ba komba bata ko ça. Omoni va na yo nga déjà ngane na boy journaliste moroté ya mwasi na ndenge ya net sur le bagenga na bimana mutu moroté parce que na bi ba mibali na ba on ba vie au bon ba salara. Omoni mutu akota na potopoto déjà yo mona na akota na potopoto yo soro ye wana donc yebi sans sur to exemple net ya yo Isaac Momino wana wa journaliste a mibali be na poto mais yo landa ke kaka. Omoni te ke okota na potopoto. Ozo comprendre ngasko na lingana za la pembe na bango pour ba betela biso masolo vous comprenez mais nga boye ke na obimana journaliste mo ya moi c'est puis na otika so na lingi journaliste c'est que faut na tikise boulot parce que mutako sa ote monde ya télévision pas ya basi soki moi so zalaka na mbongo te o vivra bien te ba olio le roi makayabu ba obimano le roi makayabu parce que ba prévé aller au senti benage o rabina kingandi abimana garçon abimana ozo comprendre donc mais ça na musuba ra posséder voilà amona ngani 100 francs ani na famille bien mais ki ndumbe zae iné banda botama ozo comprendre banda botama yango moni ataku tutozo sala mabe photo reconnaître ka kenzamba za ko exister Isaac c'est très important na zo ebisao moni ba biso ba oyo soki mbangu lem supele lo twana mondo tele opele msu twana mokilité lem supele si to kota ba mabele mais tellement tozo tamola na scène e matembele tolie ezate je dors lobi na la muka so na zui na lati so na zuite yoy mais so ezara Isaac na ngene Dubai pour exemple ya ibela ke ndabena Dubai akebo akepa mobali mais yepa mobali baby non linga to 6 na biso mais ndenge yo ke na ngai ake Dubai akasali 4 jours na Dubai akepe na pa mobali na ye babambi aya zongi pe kini o apena ke yaya pena ke yaya mais na Dubai pa mwana mobali Jonathan noko mo poto ke Dubai ao baba simbise mutuka nani mwana
Oh, Tobé Tarali solo de Dubaï, ça l'a fait 4 jours. Et inspiré en ratant le lobby. Na lobby na yo, toye bani. Soroke na groupe ya bana basi internet lobby. Webi garçon na zini kumbi papa vérifier la nena zo. Eh, voilà soda. Ok, pas bango tout ba webi so mais soke pe soupa ya mususu. Otumbi ka ba fille wana ya basi obi. Ya wana. Tout un exemple là, les ketchou, les ketchou. Otunbi ti webi les ketchou ba webi tout pe histoire les ketchou. Soke pe ba bi webi Frank Stemai. Ok pe ba fille ba betelo li sola Frank. Soke pa Ken, ba betelo pe di sola Ken. Donc toye bani. Ok, biso souci na biso ezalara. Nzamba zwa place et pas bandeko wana un jour. Bandeko to tangite, bandeko basalaka mabe po. Mais oh, balulaka. Vous comprenez? Nzamba zwa place et pas bandeko mususu wana parce que lelo nde tozo kendele omoni soke na Facebook omona ba jeune bazo kufa trop mona pena ba auto publier ya mon boy. Auto bala vraiment mi a tchepe na ndako. Mais ane criminel. Voilà, total à bon mon gars on est criminel à kangane batou enlevane batou mais on est costume bon tonton donc monde est commis à l'inverse donc on dit biso to na mo ba keba mongo boye to so tala ka monde on des okendele nzamba me mabi soit protégé biso parce que sogité na biso tito ma 2025 mi bal ba otikela sous teming na gisaso tito ma 2025 je te dis parce que ba ya ali kaza na ketcha bien atambo na car batanga kombo na ye et boye y'a na kombo mo na succès Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour ça la pamba papa. Voilà, il s'appelle Zini Koumi en tout cas, Toro qui est déjà vers la fin de notre émission. Moi je dis comme ça un grand merci à Salomon Panzou. Voilà, un grand merci aussi comme ça à celui qu'on appelle Yves Abdallah Kalunga depuis quelque part. Je te salue aussi, je dis comme ça un grand merci à Kaskito Neto Moto Pamba. Papa Very Kami Kolo tout le monde a Karine Mokonto tout démarrer Kofi Olomide à niveau Saranate à Lobayi Onyon Sokoka Koloba. Mais jour anniversaire on est comme surprise Karine Mokonto a publié les sous Kofi Olomide. Tant le papa Very maman solo bandi on a autant ça la émission dans le bi opportunité Kofi Olomide pesa Karine artiste et monteur de la pesa parce que l'artiste nous va banga Karine Nkele Nkele ça veut dire ko balukela bango un jour aussi on parce que Karine a un problème na Weranson, a un problème na ba Fabregas, a un problème na Fali Poupa, a un problème na ba artiste belé ba Kofi Olomide aya bongisi na quadra pesi featuring ya munene o lelo ba belé ba nionga ba bi Kofi akiti ba mais tellement Kofi a remonté mamalamu papa morobo ya lingaka bato pe Karine featuring parce qu'on a soni wana ndenge biso to salaki be émission to zalana Karine to le jusqu'au Karine vérité ndemo Karine a publié sur Kofi joyeux anniversaire publié par rapport ya ndenge bato ba lobaki na ba bino nyonso siko parce que soki parce que anniversaire pe ya kaza déjà eza lelo cameraman so bogar anniversaire eza lelo quoi trabotama lobi ya botami lelo donc et ça dit siko mabe bat ba c'est quand on a tête ba commenter bat ba c'est ka Karine nga publier Kofi Olomide parce que na comprendre te ser na ngana zalaka a salelo mo ya mabe ya faux et puis ba tout passi apa yo kozonga so asenga pardon to edite mo lo mo ki magina mutu et lo mo ezanga ke lo mo na ba te la nini po soki ngana la ki Karine Mokonzi na ngena publier Kofi Olomide na joyeux anniversaire te et ngena sala ngote po fona ka soni elle dit ba sala yo nega ba mumpe na komo lo ba te tala Kofi aza icône. Ce qui Karine n'a comprendre qui est Kofi. A que tout n'a qu'une question mené, a tout n'a pas Wemba. Kasité, a tout n'a pas Jibem Piana, tout n'a pas Weranson qui est Kofi. Ba wera kutu, ba kini question mené, a kutu ba grand ba kokate, bo Karine ka mwana. Nda aussi ba Kofi Olomide, ngana yo kan kele na yo ka passe. Na ndimate parce que Kofi a supprimé clip wana na kati ya chaîne na YouTube obi ba ivoire ba ndo tuna parce que Karine a raté le mo mikolo yo présentation ya arena ya Bex bo ba nge ba présenter ça playback so ebi combien d'Africains ba ya wana ya ba Ivoire ba Côte d'Ivoire ya ba Cameroun o ko fenga présenter Karine mais par rapport au père actuel salilem sou ko faire gozong sa motema sim ting jamais ngam na ebisio na ebisa ki batu na bemission na auto sala Moni Karine na mini tu as non orienté et
tala même nana ketchup ninga vous permettre jamais Karine foot à pousser na pemi na fali mais ça fallait trop à faire à niquer comme yaé te azo sala ne ya sala na ye au YouTube ya na noka bongo YouTube ya na ba ndenge mo net nga be na minito to beta masolo ba Gabriel est nga na go sola ne na vandi bo na TV bo papa veri zini kumbi na beta masolo Gabriel à théâtre na obeta ngote po mi mangapi nga funa beta masolo ba Kofi Olomide. Vous comprenez? Pour ton beta masolo 4 da likolo. Mais so to beta masolo ba Gabriel parce que zara YouTube ba pe balinga pe ba yoka pe papa veri opinion les ndenge nini. Vous comprenez dans sens wana. Mais Karine doit nous bouler loin. Alors bouler loin on s'en a été. Mais bah maman peka ya Karine on to comme on a besoin de souka déjà pour tout citer Jonathan Salangasi Karine Mokonzi on maman wa moi comment publier pe ba photo publier photo mo boy ya chaînette mo boy ya Kofi Olomide peut-être te yi Kofi Olomide dans le cap pas comme on a niveau là. Bon le problème c'est que au moni na lo ba on men na ba pasteur ozo mama na pasteur pasteur a danger na ninga di sasa azapena na e babenga ngoni mpifo pouvoir ya nkolo ki tsa dikolo na ozi mwana moya mwa sata ba 15 telema pena tolo banini asimbe systématique et telema les chers et faibles ndeko comprendre so yi Kofi abimana Karine et moi ça liboso Kofi abiminete comprendre Kofi za faut père on ngolo daende to e ba valeur na on a son ambili ba beta li Kofi te réconciliation besoin ni nomba moi partir à publication te na lobi no o télémé la place on a bon na lobi boyi fala loba to lingara te mutasali o mabe o singa pardon zongisi mbala mo te papa te les premiers années ngana on de la featuring Kofi Olomide Karine Mokonzi asala ane succès na YouTube mami ya YouTube ngam na pe autorité morale yango pepe sa titre ya nzemo mema Kofi Olomide autorité poto Kofi autorité vraiment tout ça nzemo tout ça ozo comprendre ngam na pe autorité morale ya YouTube ba ça il a featuring une très belle chanson message clip vous comprenez conception et puis bah ça on a France. Joyeux anniversaire à notre caméraman les plus beaux, les plus doux, Jonathan Kazadi, vraiment joyeux anniversaire à nos frérots et un grand merci aussi comme ça à Pakade Champamola depuis quelque part papa Veri Zini Kumbito comme déjà en sous-canon. Qu'est-ce que les gens vont retenir dans le passage d'une émission en même temps bah dédicace non. Voilà bah retenir que nous sommes là biso toza quand to baba kobono ba rena ba la fromage biso to on a système à FOPEX sur les chemins long tranquillement on avance toza mi baliti soit ozonga toza bali tié soit ozonga to bando tombola kombo na e andeur mambo biso to sala parce que to aussi manabiso chaîne YouTube ONG7 Babi ONG7 chaîne Yassika ONG7 TV ONG7 TV ah broso ma film ya bien magaki ya bien idée professionnelle chaîne du nouveau pas comme des autres quoi balobi awande place makambo ezali